Merci beaucoup. Merci aussi pour la maman Ibakata. Maman a marqué un ami. Merci non le bal comme bien non le matanga. Maman a marqué un ami. Nous avons une état mon boye, état mon critique. Au battement ba tika inga. Mais maman Ibakata a tiki mate. Azwaki nga ayaki nanga amemi nga na hôpital azwa soin nanga olanda tisiko soin nanga maman Nicole Ibakata merci beaucoup bami opesa sous merci na opesa ka ba merci chaque fois émission sono le kano baka maman merci na ndenge ozalaki toujours pemé nanga otika nga te na difficulté na ngai otika nga te ozalaki nanga pena waaw ezalaki pena na belaki la belle qui non remercie non amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu inu keri ko je papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorodu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala boyigoila ungeri kimakanda boyigoila yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala Makengumba. Bonjour, bonsoir, Balanino Soya Metro, Makengo Tapis Rouge TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur, Giro, autrement dit GPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission, la découverte où il y a toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, peintres, toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un artiste comédien, Oyo, ACP Sakabino. Voilà, donc découvrir dans cette émission, découverte au Pazali, Moko, dans cette groupe Bakoulaire et Bakata, puis Azali, enfant chéri aussi, Nicole et Bakata, Tokoso Anae, Bouyebaki. Bobino monaki ba vidéo to de ka émission sala qui par rapport à état de santé naé et puis moi mami kemke zaki donc yango biso loki na grâce ya l'icône les Baobab, papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse Nazérique. Merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse Nazérique, sans oublier mon père papa Nes Makia Didia Tabo papa na Jonathan Zolananga depuis Suisse. Merci aussi à Gilles Emporio, merci à Mbuta Roger Mwana Mavala, merci aussi à ma famille Moulasoko Bazolandanga depuis Paris, sans oublier à Lydie Kati Amandine Bamolasoko. Merci à Lisette Moulasoko Motema Guélan qui sont Soda Poto Bazolandanga depuis Paris. Merci aussi à Lei de l'Homme, Babi Lei de l'Homme, Laetitia Congo LM Fashion, donc Bambo Tébé Place aux Ali, de gros bisous. Merci aussi à Anto Manga Place Azali. Merci Montréal, Sokoko Fongolanga, donc Nengezalara toujours Baza Ebele Boko Takota Bobenga. Au Fongolanga, nous avons invité de jour Nabiso Ezali Petit Jésus, OACP Sarabino, donc lié tout Yambi na plateau Nabiso. Il y a découverte, vous découvrir à Koloba par rapport à l'état de santé de Talaki, Monaki, dans les lots Yambié, et mon présent pour qu'on sa explication aux Israéliens pourquoi à Belaki pour Nini à mon souté les lots toujours partout vous avez ébélé. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à mon président, président Yannick Kabanga, arbitre international. Merci aussi à Niclette Mvoula, place à Yambarabiso dans le salon Niclette Oyo. Et Kenda Sango, place à Yambarabiso, à l'Embarabiso, toujours. Voilà, bonjour Petit Jésus. Oui, bonjour. Qui m'est allé? Oui, qui m'est allé Angola Tata, Angola Nzambé.
ça m'a pesi makasi kineza santé pena siko na minute ça va et moi ça va un peu pour ça moi ça va un peu pour non on a récupéré pena makasi on a récupéré tout moins au benga ne miso benga bana jour Voilà. la salle est fort na ya pour nous respecter Voilà. boss Voilà. Voilà, merci vraiment les amis. Petit Jésus, Wazali Moko, depuis moi Nicole et Bakata acteur na épée donc voilà toujours sur le lelo parce que bino bomona ki ba émission les cas qui ba télé réalité bomona ki par rapport à état de santé ndinga zaki na hôpital tout ça malgré état de santé na mais tout senga ki a solo na bino ba fan yango moni aye nano asale émission sika monte donc nulle part ailleurs émission on nous entend na katia Métro Makengo Tapir TV la télé des réalités né dans l'obara toujours beau continuer ko s'abonner na chaîne na biso et ça là vraiment plaisir na bino pe na biso vraiment voilà Petit Jésus donc bato belé ba talaki ba émission na yo oyo les kaki par rapport à état de santé na yo Petit Jésus ezalaki vraiment nini oyo komelaki yo tomonaki na chaîne na biso ya maman na biso Nicole Bakata tomonaki na hôpital tomonaki grave siko tomoni rétablir moi moke malgré ndenge lobi non ozongi vraiment te ezalaki vraiment nini oyo komelaki yo waaw ezalaki pena nabelaki non remercier non bato nyonso basoki tana bango na obenganga bamaman bapapa baya nanga obenga leki na bango sala nga bien makasi merci beaucoup pena nzamba pambola bino excuse grippe etumisanga bozaki temps pena ya kobenga mwana bino merci staff mbimba ebakata bacouleur merci beaucoup na ndenge bo excuse nga grippe dérange na merci na staff mbimba ebakata bacouleur bozaki tala bino kolandela nga pena tina komi na moye pe bozo continuer kolandelanga esala nga plaisir namonaki te naza na famille naza na bamama naza na bapapa naza na bayaya naza na baleki nabengenga merci beaucoup elo etumisaki mwana bino ezalaki malaria na typhoïde na beinfection taka place na nokolala place nazalaki yaki bien te affecté nga pena pesa nga pena bien te ngomoni ebete nga pena makasi merci beaucoup merci lisusu mpona mama ebakata mama na amarkanga mingi nasuna oloba likambo nde naoka elobi matanga mama na amarkanga mingi nazalaki na état moko boye état moko critique oyo bato batikaki nga me mama ebakata atiki nga te azwaki nga ayaki na nga amemi nga na hôpital aozwa soin na nga olanda ti sikoyo soin na nga mama Nicole Bakata merci beaucoup bami opesa so merci na opesa okaba merci chaque fois émission sonoleka nobaka mama merci na ndenge ozalaki toujours pembeni na nga otikaki nga te la difficulté na ngai otikaki nga te ozalaki na nga pena merci nde étranger ezalaka malaria na batyphoïde na bainfection makila nde esala nga na place na nokolala ezalaki na commission ya bien te yango esala nga bino pena voilà merci participer mawa koyoka ndeko mobali Petit Jésus opesa azoloba par rapport likambo ekomelaki ye mais bandeko bozolanda biso boteni biso rigueur makasi te parce que santé les ama bien te moyen to sur le save mais belé te toza pe te belé te mais quand même bino boyoki ndenga lobi Petit Jésus ozaki ma aimé na poto surtout na ba filmer na ba biloko banosa ba gag ba biloko belé subitement ba yoko mono susu olimwe paraître ba kusula lobaki non okutana kiso na mutu mo bisoki nde lobaka mo si mo boye aye azuyo amemi Angola otiki na ok kuna na Angola moi sa sundoli na Angola isimbite nde oye kini wana ntango ozongi kini nde maladi wana ebetaki yo est-ce que eza vrai ou faux parce que bafane ebele balingaka bana posa éclaircissement par rapport ya likambo wana ya voyage na Angola eza na faux ko déplacer na ngeza ika pona oluka vie
pendant le vie comme moi que c'est sortir donc on a ça un déplacement dans le comment là c'est sortir donc on a ça un déplacement qui a là excusez-moi grippe et déranger ma casse même ça qui est la grippe et déranger ma santé. Oui, mais tu as dit qu'il va te parler là, il a dit qu'il est dérangeant, ça pose un problème. Ça m'a dit qui déplacement pour dans le cas pour le moyen pour se sortir et s'imiter dans le monde là état pour la perdre nyonso la perdre même d'aku la perdre mutuka la perdre tout la tirer la pénance donc il y a coup sonne quoi approcher maman donc il y a sonne quoi approcher maman pour moment à tout nanga au sala qui déplacement no ebisi nga te pour na ah ça mon sala déplacement bon ebisi nga au ça déplacement au ebisi nga te pour donc si ok là qu'on est ibakata ibakelo maman ibakelo maman za ki surpris ba ebisi ki kaka wana ngola moi na za ngola pe en plus ba ebisi moi na yo azobe la place moi maman yaki c'est ça. Voilà, merci Balagnos sur la chaîne Abisso Métro, Makengo Tapir TV, la télé des réalités. Merci, ça fait plaisir à tout le monde. Merci à mon papa, papa Métro, Makengo Simon Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse Nazirik. Merci aussi à tout le monde. Merci à Ness Makia Didia Tabao. Papa na Jonathan, merci à Gilles Lamporio, merci aussi à Mbuta Roger, Mona Mavala, merci à tout le monde partout dans le monde entier, merci à mes frères tout vous allez partout dans le monde entier, dans Belgique, Aaron Gomba, merci à Delcine Jolie, merci aussi à Maman Rose Millet qui est depuis France na Lyon, merci à tout le monde, merci à, aussi à Laetitia Congo. LM Fashion, donc LM Fashion sans oublier aussi Selena, merci aussi à Rayana, donc Bambo TB Place Rosali. Petit Jésus, voilà, Lelo, absence nayo, Ezama Kasi, na monde où il y a artistes, il y a comédien, il y a comédien, il y a film au tournage sous-souté, gag ça reste sous-souté, tout le monde regarde un film monde tout le monde en tourné pas ya mère et bakata ba couleur film voilà et ça qui ça dit à quoi ndenge olongwa ki olutangolo ye ba bosanyo moi ba solliciter sous acquitté pour nani comment qui fier Tony non nazala non fier te na respecta o atanga mi maman na respecta ka o atanga mi yaya yaki fier que ça va attirer na zone non de comment tu as eu téléphone à benga petit Jésus a retourné jour petit Jésus yo ça na ba benga ti na minute ça capable maman na retourner ka biloko maman na moto benga te moto pas proposer ngeloko ça te so ba proposer ngeloko no ya non c'est pour ça ba fanu ba linga mingi non c'est pour ça on a ba benga te chaîne mon tenir mais il paraîtrait que non peut-être pas quand on a ça qui jouer pas bateau sous faut jouer non aux produits naïe faut jouer dans les pas naïe moi tourner pas bateau sous ça les bas sous ça et ça bon lo mono ça bino moni mamé bakata azalo quoi ba maman nyo sortir mamé bakata azana grand cœur alinga ko zo ya mutu mamé bakata soko oza bien pas naïe ça les bien mamé bakata za mutu mo boye ayebova na batu ayebolia na batu ayebova na vana ngana batu mais ebakata na moins différence mo boye na batu be na vana na mama ebakata azwa ngai nyonso ebakata tangani na vanda apa na ye naza na ndako so na bima na tongo bete na sa déplacement deti na yebo ndapesanga mbonga moto ye merci maman na ke maman na ko sa ni ma futa transport ke aza e ba ta ko pekisa ngi luti o ba bengi singa na lo mo e ba ta jamais ba ta ko sa jamais plus jamais ko sa ya ka social makasi pas za maman mo boye a différent a social makasi ça. Voilà, merci. Petit Jésus, et Bakataza différente. Na maman n'y en sort, au pays qui s'arrête. Voilà. Est-ce que relation na yo, na ba ne comme ça, de comédien monsieur à l'Arabie, parce que maladie na ba te bébé ba loba qui belé, ba te pe ba ande okande ba loba, les a pour na za rankine na ba tout, les a pour na boy pour na bo. Est-ce que ils est solo?
ils ont malade qui pour battre les sous-estimés qui vous en débarquer vous avez rancune na bateau vous avez fier vous avez vanta belé ka naza vanta naza pe fierté naza fier pourquoi naza ogé poani naza la beauté na fala exemple maman maman za ogé maman za simple bonga naza ogé pourquoi et ça on ba leçon di ba ni na bato balobaka ba leçon di ra bato ni balobaka kaka nzoto etungisaki santé belaki na belaki yango esengaki navandaki ti sikoyo nazongi nde na bandi boye motu moko na abengi nga motu moko apropose nga eloko nazaka toujours na ndako nasalaka biloko ya mama c'est ça. Voilà. Sikoyo ndenge eza boye yo oza na ndako tozoyeba te ndako yango parce que tomonaki place ozaka place wana bakenda se retrouver yo na bamaladi wana to ozovanda wapi faut éclaircir bato bazolanda yo na minute oyo nanga na ndako te naza pa mame bakata ozovanda pa mame bakata naovanda pa mame bakata na ndako ya mame bakata so nayebi nzambe ya Israël asala grâce nzambe ayo asala grâce nzambe asala grâce nazwa makoki na koluka moyen nazwa ata studio pour navana nga moto avana ba petit frère nanga ozana ba petit frère nanga navana na bango nayebi nzambe asala biso grâce tozwa ndako tozonga so ensemble mais pour le moment naza pa mame bakata nalala pa mame bakata c'est ça. Voilà, on a pour tout partout dans le monde entier émission et ezalaka elengi nde boye émission m'opposé makele n'était pas de polémique tout ce kende molo nde ezalaka. Merci à tout le monde, merci à mon papa Licone les Baobab, papa Metro Makengo, Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mumba Makengo, donc maman sociale maman ya bane belé maman Christelle dans Bambote Bepas Ozali. Merci Nabino Nyoso, merci à ma famille Molasoko, merci à la blonde fashion depuis Turquie, mon habilleur de l'Ixen Istanbul, donc la blonde Molasoko, Bambote Belé Bepas Ozali. Merci aussi à Aristote Molasoko, joyeux anniversaire à toi Aristote Molasoko, donc autrement dit Pifo, mon ami de tous les temps, donc Aristote Molasoko, Tito. Autrement dit, donc, Bambo Tébé, parce que vous avez un joyeux anniversaire. Merci Nabino Nyoso, merci. Tant les étoiles du Céleste, mon président Yannick Kabanga International, Papa Doudou, Patrick, Niclette, Niclette Kiawa, donc Baza Ibele. Donc, pour continuer à s'abonner à la chaîne Métro Makengo, Tapir TV, vous ne serez jamais déçus. Nous sommes avec. Toujours, nous sommes toujours avec Petit Jésus, donc il est là, à Zoloba par rapport il y a Bamituna au Sénat tout voilà. Petit Jésus, Lelo, les autres ça la participé moi. Artiste et comédien, c'est comme si boulinganité. Vous en avez boulingoté, artiste et comédien, on dirait que tout le monde est vous n'avez pas poison bino na bino vous avez une aucun tonga ceux qui le lopent babi ceux qui yopé le moi baisse côté parce que l'artiste est comédien belé côté là que to ba tonga ki ma ba teba ma belé est-ce que ça est solo premièrement on peut ça mes condoléances na famille Mélodie Badiamo autotique biso donc mes condoléances mes condoléances to perdre artiste c'est mon voilà sœur pas dans ma sœur Marie qui n'a chance en jouer n'a été n'a pas chance en kuta na boité mais toi ni musala moko les condoléances na famille na déjà passé pour perdre grande fille ni bongo déjà passé les condoléances na famille aux alaka makas tous ana pour na kolela na ba oba lela ko sepela na oba sepela voilà merci lo lobi pour na ba artiste kento omoni na copio faut ala ka ni prudent faut ala toujours tranquille moi on ala toujours tranquille na trop ninte na lobi te ki na ina batu te na trop ninte pour elo mo balobaka ennemi ya congolais ka ennemi ya congolais ka congolais lelo soki nga moni osomi ka osomi ni na kumo bulelo azikaka ndenge nini amoni kaka na kutu ye kutu akenda kosala boya bayebi te musala osala kopesoka lobi tovandaki na ndako totala ba artiste ba collègue de biso ba artiste Nigeria totala ba compte bancaire na bango totala ba niveau ba koma
mais ngamo ça fait mal ça nga passe ah autant tu na continuer ça na mbongo moboye yebele mais biso ba c'est comme comédien ya Congo to comme na niveau na te poani kento voilà kento ki mutema mabe ya mabe olingi muninga zoate tala Zamba sala biso no système to botama jour moko te to kokuka na pete na makambo te na ba vitesse to kokuka na ti c'est ça ce qui aujourd'hui et atana yo mape na zela tana na Jésus Christ Nazareth ça quoi roulage so akangi banzo quand ça te banzo il est gâté ah le zapé banzo c'est ça biso ne ba minga na biso ba ve ba yaya ba master qui mutama besa moi mini na ba quelques personnes. C'est. Ngaso na ranking no na lenga na TV te na lo. Ah tout le monde en ils salama bino na bino bolingani te yango na mama. Yo na lo bate. Soki ngana na ranking na yo na luka yo. Na so telo bo sel c'est que singa timba si on sala on su te tala butala na on lenga na TV te. TV za te auto lo baba ni ba n'importe quoi. TV za place photo indiquer ni masse. C'est ça. To indiquer des bateaux. To indiquer ba papa ba vai na banda ko bala na biso. To indiquer ba maman ba vai na ndako bala na biso. Ba jeune fille ba vai na ndako ba yaya ba si partout dans le monde photo indiquer bango bandeko bala na biso photo indiquer c'est ça. Les autres pour tout le kana TV to no finga na yekuta na danger non danger ça Jésus Christ Nazareth. Biso doit danger te. Muda danger à Jésus Christ Nazareth. Faut akufa assez quoi. Biso so akufa aussi c'est que toi danger te. Danger à kai c'est ça. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à Lisette, Mola Soko, Montema, Gelor, Kisoka, Soda Yapoto, Force, donc Force, Lisette, Mola Soko, donc Babi, Force, donc toujours, Motivé, Persosali, merci à la Blonde Fashion, merci à Letty Makengele, Letty Congo Makengele, autrement dit l'œil de l'homme, donc Motivé, Persosali, donc beaucoup continuez à s'abonner à la chaîne Abisso, Métro Makengo, Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçu. Donc quant à moi je dis aussi un grand merci à mon papa les Baoba, donc boss de boss, papa Métro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse. Comment papa Métro Makengo. Papa Métro Makengo. Oui d'ailleurs. Voilà, merci. Donc, toujours continuer à Petit Jésus. Bon, on peut partout dans le monde, Petit Jésus, Bino Bolinga polémique, maman Nicole Bolinga polémique, Nicole et Bakata Linga polémique, Bino Pibana, j'aime beaucoup la polémique. Voilà, mais, question de Petit Jésus, dans le théâtre, nani vraiment bangi ça dans le théâtre? Le théâtre, dans la génération, dans Bino, dans le style, dans le beau jour, dans le morceau Talibo, yé, somme. La génération na biso na génération nanga tout le monde babangisa nga tout le monde se donne babangisa ngai mais so babangisa nga so bi na moni décor a joué sur scène parce que na on va na ba parce que décor na ke na ngo nga funa yeli boy so ki Jérémy Chaban a joué sur scène na fandi Jérémy ngo joué boy nga funa koti na kati non il y a bébé en banque ça nga pour on ça les meilleurs mots donc on peut non il y a faut les meilleurs c'est ça pour dans mon cop na biso ezalaka to na ba guerre sur scène non non jouer on faut na bêta na jouer pour nous sentir que na jouer na mutu c'est ça tout le monde na génération na son temps on écran babangisa nga les best abangisa nga Geita Kiseka mwana popé mukolo mwana ya Gabi abangisa nga na suna moni na scène Geita akena nga boye ngafuna kenene c'est ça ngapi na boso mninga jouer na vanda calme na otala berer na ye eza berer na ngate berer na ya sali ke ya sali ki passe berer te non ya fona longa berer on ngafuna ça c'est ça voilà on vit bien ba succès aux hommes na jeune bino ba jeune bozo bima za ba succès musumo na mta sali succès pas 2 ou 3 mois succès ngisili ozolanda est-ce que papa na surtout maman na bino oyo théâtre tout le monde a ba succès tout le monde a ba tilo bazaka na ba succès mais là tout le monde a par exemple ba Aïda bazobima ba décor bazobima ba Jérémy bazobima ba exaucé papa mon bazobima mais tout le monde a ba succès mouvement ils ont kende vraiment te le ko net ba serre na ba kata papa ntsakala ba tu belé ça pour na nini ba bino vitesse de l'équipe bino trop
Fuboge simba kaka pour ozoma makambo wana. Et ça la pour la ligne des autres d'arabes nous ça là. Vitesse à succès, ils a époque par époque. Ba maman biso be bakata maman so Gabriel, maman so top, papa so Chakala. So monde bazo maintenir succès wana po batam samsa na maman. Biso peut photo ça ben exemple photo tam samsa malam po bato to mériter succès na biso. So moni leti na ngai petit Jésus. Né dans sa carte petit Jésus. Ngomo to mo na sa na sa ka kwani. Nazo gérer succès na nga. Non gérer succès na nga. Non gérer na ni na bisala salate na biloba lobate na bikena kenate na minini non gérant. Faut na un exemplaire maman na nga. Po nga za mwanu yo bakata binisi na te mwanu yo asa fierté bakata maman na ngai asa muta polémique te maman na nga za mutu mona ba ngi songolo pakala te ngape mwana pe na zala muta ba songolo pakala te ngape na zala mutu mubwe fona gérer succès petit Jésus bango nyos ba ko ya ba petit Jésus ota ko petit Jésus ota ngo ba to yebonga petit Jésus mona bakata référence ngwana so moni mutu aluki succès na ki se ka faible anobe tenen su bale amonte yesu théâtre futa bale futa te yesu théâtre futa na kota théâtre na koti théâtre bo ko mama monte na ko simba kisi eza ba arme ba faible copie na été a coton par force amoni simba te aluki mama mbiku di mo aluki papa mbiku di mo asimbi pour mama simba non nga siko ya copie na nga ya musama nga théâtre musama nga non ça est fort non répéter mingi papa na biso ba président Sobe ba répétaka ba président Calais ba président tous les présidents ba répétaka on peut faut na répéter ko répéter des armes et succès si on répéter trop on doit reprendre trop na répétition on peut savoir les meilleurs na public et là au moins après non ça toujours du coup ba ni akashama ba répétaka yango bazaka toujours bon succès ça c'est que succès ça répétition donc tout ça na respect au respecter ba vena so ansimizolo au respecter ba vena biso la duchesse au respecter ba vena biso ba micho au respecter ba vena poupon ba massa na poupon oh poupon na massa no to vena ba toujours respecter nazo respecter ba vena nga ansimizolo nazo respecter ba vena ngai ba la duchesse ba vena ngai ba ilonga kala nazo respecter ba doyen nanga po ba doyen nanga nazo respecter ba doyen nanga so ko tanga ngatangelo poupon lobite ilonga kala lobite oh nazo respecter ba doyen nanga donc ilonga kala doyen no de nabi nazo respecter ba doyen nanga nazo respecter ba doyen nanga nazo respecter ba massa on va se ba massa ba bana musala liboso nanga ba décor vena yo nazo respecter ba obaza ba banda musala liboso nanga ba massa nanga pe bazali ba massa nanga ebele baza na monde wana ba Shabani Jérémy Massana Jérémy Shabani Massana nanga oh tsikolo baboyoko Jérémy avena bon makambango Jérémy ba otsola na gingombe kama mamango Jérémy Massana ate so benge mo wa alobati wana Massana même ata de ko Massana ate wana wa so benge mo petit Jésus nazo ebiso Massana to utina mo musika so boya polémique ngato kota na polémique polémique te Jérémy Massana pena de ko Massana Jérémy Massana baza ba maso tout travailler dans ensemble je salue président vie de loin grâce à ça tout travailler bon pas président vie de loin tout travailler bon ensemble ba masananga voilà merci to kota na biso ba détails trop ba masana yo ba veno peu de monde temps ba combo mais pas trop de polémique to comme jeter na biso l'émission na biso la découverte voilà petit Jésus message tu vas venir un peu 2 minutes voilà 2 minutes oui va venir yo parce que yo ce que zo boya ndi ba misusu ya on est on a boité ba misu ba master ba misu ba vie musu munduso za nini to za masana age masana ni mena awo bandi liboso nanga ndeti nani ti na ko pesa na o wane ndeni ndeti tote
Michaud Ah, Bozo ouais. aza doyen nanga na art doyen nanga pe na ba âge Chance au bonus. Voilà photo monsieur elengi mais talara tant ça la sini kuna donc voilà merci to comme vivement na suka émission la découverte petit Jésus batu balandi yo et belé vraiment message ni pardon ko lancer par rapport à l'état de santé na yo parce que tout le monde a revu aux après sur vendre toujours vendre non pas maman et bakata et puis batu be bazolanda batu be baza pour ça contact na yo pour soutenir yo peut-être na ba conseil na ba prière pour nous rétablir té on s'en a soukir ou bien les andenge ni to éviter mais quand on peut un message pour que ça peut être numéro de téléphone message eza kaka na ba maman balinganga na ba papa balinganga na ba grand frère balinganga petit na bino yeyo leki na bino yeyo ba mususu au moins na beta ko libaku par rapport à langage ni na lobiawa naza désolé boni misanga et aussi na lobi lo moins c'est plus sauté ah jésus ko lo ba boyete ne misanga ezaka munoko ba bi munoko eloba mingi sumuka ape mingi tout ça bateau na ba maman balinganga ba yayo balinganga baleko pe balinganga nde on a bino yeyo bo soutenir nga juste na prière bo soutenir nga juste na ba concert na zongi penate so botenga mingi santé pena na zongi pena makasi te bo soutenir nga mingi kami na ba prière na makambo be na ba concert na bato na so beta mingi c'était na bato mususu mo abengi yo et ma conseiller ba no finga yo c'est ça ando ba n'importe quoi mutolo ba n'importe quoi pour na kombo nanga esala nga epesa nga ni ba force mobo nga so muto finga na mo ndeti ah c'est na fort so muto finga c'est na fort vous soutenir petit na bino moi na bino na ba prière na sa musala nga malamu na sa musala nga toujours na ba respect quand na respecter bino na ça va toujours bien na bino numéro de contact nanga eza plus 243 89 53 97 943 plus 243 89 53 97 943 wana numéro nanga juste ya WhatsApp numéro nanga mwana benga ngai boss nayebi papa obenganga papa Metro Makengo soki atali émission nayebi obenganga po apesa nga ba félicitations po apesa nga ba courage nayebi papa na onze l'appel no esala nga bien makasi na onze appel ya maman voilà maman Christelle Mbumba maman mona na sola bien déjà maman za amona na maman mubuyi azala bien. Merci à tout le monde balanda kinga ba dédicace na nga na opesa na mtali bosso na chef de l'état Fatih Beton chef de l'état maman Denise na bossa ni pété tout ça na maman Olivia maman ni mama je salé na bossa ni té papa na biso Kabange papa Raïs Kabange, je salue. Na pesi gouvernement mobimba mbote. Gouvernement ya mingi na pesi mbote ningi bino mingi. Boyebi passe ya peuple na. Boyebi ba difficulté peuple za nango. Surtout ba ndona biso ba na Esther. Ça fait mal. Massa na bango trésor na Paris, je salue. Na Londres ba massa nanga, maman nanga. Denga tel ba yebi ah Jésus, maman, je salue. Malinga bino mingi maman moi na bino yeyo leki na bino yeyo petit na bino yeyo bo continuer toujours pour soutenir ye na ba prière na nde bobenga nga Jésus ndeni santé ndeni olamuki ndenge ni oui ya Nadège na pesi mbote ya Nadège merci beaucoup na maman Ibakata merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était la Petit Jésus, l'artiste et comédien. Oyo a joué dans le groupe Bakulaire et Bakata. Boyokinenga s'exprimer nenga lobby. En tout cas, ça fait plaisir à tout le monde. Merci à mon papa Likon, les Baoba, papa Metro, Makengo, Simon Kabaka, ainsi que sa femme maman Christelle
Mbumba Makengo depuis la Suisse na Zurich. Merci à mon sponsor officiel Salon Floride depuis Suisse na Zurich. Merci à Ness Makia Didi Atabo Papa na Jonathan. Merci à Gilles Lamporio. Merci à Mouta Roger Monamavala. Merci à L'Aïe de l'Homme, Laetitia Congo, autrement dit LM Fashion, donc Laetitia Makenge, Lambotebele. Merci à famille Molasoko, Nicole Molasoko, les pétroliers Motema, Léonard Ntillé. Donc merci. Beaucoup continuez à s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Dans mon assistant Cameroun, Montréal, héritier Djama, la montage, héritier Djama, assistant. Donc merci beaucoup. Donc merci quant à moi, je dis merci et merci à mon président Yannick Kabang International. Merci à Nicolas Mvoula. Merci à Salon Nicolas Toyambi Bissou. Donc merci à les étoiles de sagesse. Amfumu lengi lengi Bedu tu yanga leri keri ka community selamba Batuge ni fumu inu keri kushe Ah papa uki Sarisa bana Waya luamu mudila kena Ambo YouTube Metro Makengo Télévision na Suisse Ozorudu kwankunga mimbodi Imatea tremana mambodi Landa YouTube Télévision Salon Floride Mama Moimwene Mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama Kimakanda boyigoyila Ungeri kimakanda boyigoyila Yafisa lengi lengi Feroze yagine Feroze makangwe Feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingu